manifestation nyonso nabimaka te me nabimi mpo tolakisa mboka mobimbe na baoyo balobaka bilobaloba na pays étranger bayebake bamisusu bafanda na ndako me Fayulu aza na mitema na bango ya sika lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV 3 babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver ngai vraiment na manifestation nyonso nabimaka te me nabimi mpo tolakisa mboka mobimbe na baoyo balobaka bilobaloba na pays étranger bayebake bamisusu bafanda na ndako me Fayulu aza na mitema na bango Fayulu biso tolandake na mbongo te makanisi na baide na ye toboti bana basisi baklasse misala kosala eza te bana basi basisi baklasse bakomi kobotela biso kaka na bandako mibala kobalela bango mbongo eza te bango bazwi bokonzi yango eza kaka krike ya bato moko boye tribu moko boye nde bazolia na bato na bango bauti na poto me biso mutu tobuni etumba awa na Kinshasa tozokufa nzala na nzala misala eza te bula eza te population ata na pasi tomoni susu babaki susu rame lisusu parce que rame wana ezopesa yo esengo alongola tobe batika papa pasi na motema ya rame ndenge lelo tokoma kobika mosusu oza na mwa desa otia mwa kredi obenga oza na pasi to mutu aza na maladi na ndako obenga ndeko na sunga yo ntango ozotia boye bazwi bozolanda biso ti tokokende suka wapi bopesi biso kolia te bopesi biso eloko te mwa desa mwa 500 natia kredi boyibi yango bolobi o ekela gratuité na lingala eza nini eza bana batango ofele sikoyo ofele ngo ekoyi biso su bapara tokokende oliaka biso na rame en tout cas toboyi ena bato oyo bana na bango bazotanga na privé bazotanga na leta te bazaka na droit bakata bango inte bafuta baenseignant babi na leta en tout cas baza na droit te nyonso tu wana eza eloko moko te rame wana eza kimoyibi eza kimoyibi ya Chilombo ayebi yango mpona nini ministre wana babengi na assemblée sikoyo mboso asuspendre plénière mpo bayebi likambo ekokoma ntina numéro 1 ye président de la république magu ezali ye moko numéro 1 Chilombo ayebi yango Félix Tshisekedi Chilombo ayebi makambo oyo eza ekobomba te kopi na bango mpo bayiba lisusu pasi oyo peuple congolais azomona mpo bayiba sumo ba 50 fois bato bazolokotaka mpo kolia en tout cas bokonzi oyo biso tofoyi yango toboyi Fayulu aza na bokonzi ya nzambe omona te babundi 37 ans babundisi Mobutu babundisi Kabila makambo babundisaka Kabila na Mobutu ye azwi bokonzi kaka yango wana azosala siko tokondima bokonzi ye ndenge nini makambo nyonso toboyaka tobunda bitumba yango omoni baza na libabe babomisa bato balingi mpe Fayulu abomisa bato me Fayulu aza mwana nzambe bakani nyonso bazotia wana bakolonga te Fayulu akomona makila ya motu te nzambe akokonfonde bango nde baza na makanisi ya mabe mpona Fayulu biso tovoti tokolingi Fayulu mbote papa okoloba nini mpona dossier ya rame oyo lelo eningisi mboka population azokolela mais estce mbele ya population gouvernement azoyoka yango te mpe président de la république azoyoka yango te po ti sikoyo ate eloko moko pesala mina merci papa na question na yo nakolobaka rame d'abord
Ram eza d'abord mauvais souvenir ya régime ya Chilombo parce que ye asali yango ndenge tobenga na lingala na bakini ya bakinoa likopa na ministre wana basali taxe bango bako oyiba population mbongo et na mbongo bayibi ya population toyebi te bakaboli yango ndenge nini même finance ya république ezoyeba yango te et maintenant Ram wana ekotisi biso na pasi penza ezaki oza na besoin ya kobenga otie mwa unité muke boye bazwi nyonso même pas procédure ya soustraire ba unité wana ba respecter yango te otie 50 unité bazwi nyonso otie 100 unité bazwi nyonso bakoki ata na même moment olandisi kotia ba unité wana même 100 unité même fois 4 fois 5 bako soustraire nyonso batikeli eloko moko te alors pona ngai wana ezali mauvais souvenir ndeko Chilombo fu azonga mutu pona dignité na ye ayebisa ministre wana apesa ye ordre ya ko retirer makambo ya Ram wana balongola yango dans l'immédiat parce que dans l'ensemble le peuple congolais to boye yango que Ram ekoki coexister lisusu te c'est une escroquerie à haut niveau. Ram wana ezata na soubassement juridique te soki balongoli yango bakozala obligé à kozongisa la population ba crédit na bango pona yo kanzini soki balongoli yango aname conscience bazwa mbongo na biso wana batangela biso ke mbongo oyo ezali par exemple 100 millions de dollars bazwa yango soki bakozongisela moko na moko te bazwa mbongo wana baya par exemple na njili awa basalela biso une nouvelle route même côté disons côté ya cimetière kuna bafongola nzela kene ti côté ya bamokali kuna na cimetière kene kobimata na côté mikondo tomona ke réellement mbongo na biso basaelaki yango nzela mais oyo ezaki oyo soki bakozongisela bato je ne pense pas que bakozongisela mutu nyonso muyibi ekokota na nsima po tomona réellement ke mbongo na biso bazongisi yango basalela biso soit nzela balancele biso soit un nouveau pont quelque part tomona ke oui mbongo oyo ya Ramo bayibaki bazongiseli biso mbongo wana à travers œuvre moko boye social oyo bango basali oyo eza visible neto ndimi makambo lobi mo mutuna moko yelingai po ndeko Gentini Ngobila azalaki lobi awa promettre que bakotongawa bakosala nini pendant que abuka zandu ti lelo bakotonga te balui financement ezaki mais awa apesi promesse est-ce que gouvernement oyo ezaka ya bapromesse ou bien ya baréalisation ndeko na ngai vraiment ndenge oza wana Gentini Ngobila en tant que gouverneur aloba pe eloko na Kisasa boye vraiment ovani na kati ya Kisasa ondima yango à moins que yo zalala ata mo excuse ata mutu aza na mai ndome akondima te à moins que yo nayebi tata la kwango kuta kondima te parce que ngana tovana na Kisasa tozomona salité nyonso assainissement ndenge ville eza salité akoki eloko moko te zando abuka atinda bafamille ebele na chômage bamama ebele bapapa ebele bazasu na makoki otangisa bana te parce que babuka bamesa na bango or bango ressources to revenu na bango ezaika kouta na mumbongo na bango bazali koteka na zando mais lelo ezali sous te bakomi kotangisa biloko na mutu comment na zando omo na réalité et puis mutu ya bongo nayebi te soki ezalaki na place na ngai nayebi te président de la république na kopesa ordre moko ezaka ndeko Ngobila il faut aller kana na bar basambisa ye na balongola immunité na pourquoi poser la union sacrée ou bien comment mais oui c'est parce qu'il y a une union sacrée basée na justice moko sélective bazo ko sélectionner batu ya ko sélectionner état de droit et l'autre comme ça ndeko Félix ndeko na ngai toza na kati ya Kisasa ngai na yo toza komona réalité nyonso na miso état de droit oyo ndeko Chilombo azo koloba ezo utaka na lupangu na bango ya limité na yebite soki ezo uta soki wapi na yebite parce que état de droit futo mona ba fruit nango palpable mais état de droit wana tozo yoka kana na ba kombo état de droit est-ce que définition nango ayebi penza état de droit FCC mais retour kanga Denis oyo azaki ministre de santé Denis nani pardon le nom m'échappe Eteni Longondo ndeko na ngai c'est du théâtre donc abima boye dossier c'est du théâtre donc eza benda théâtre nayebi kopesa penza ko qualifier yango te puis nazo tuna sous ce que penza bayebi penza ba terme ko définir ce qu'on appelle état de droit ou bien bazolo bakaka pona slogan état de droit et à la fin c'est nul.
papa mutuna museyeli ngai ok andeko ngambo bazoba toujours le peuple d'abord ndeko moko arapele nga lobi ke slogan wana oyo bino bozosenga na ndeko Fati ezalaki makanisi na ye te ezalaki makanisi ya papa est-ce que akoréalize slogan le peuple d'abord papa na banzi yo il faut banana no kobongisa nano ndako ya yo avant excusez non c'est-à-dire que avant bapesa yo fonction moko boye donné patala nano même bible zo réclamer ngo il faut nano yo bongisa nano ndako na yo c'est-à-dire faut totala nano ndenga gérer parti na ye na ndenga gérer tant que oya gérer mboka tozomona que le peuple d'abord eza philosophie moko boye utopique c'est-à-dire philosophie moko boye o eza que po ba bouleverser makanisito moral na biso pourquoi parce que mutu so bazana a besoin koloba que le peuple d'abord il faut obalisa makanisi na yo na réalisation ya vision na yo wana mais maintenant tant que la vision le peuple d'abord et ils ont cadré tant eloko moko te le peuple d'abord on a habité kaka peuple alimité ou bien kaka peuple IDPS na peuple d'abord futo mona nano ke ba misala ezoya pe to moni ke mutu moko boye awuti na neya na fin fond lokola kuna na côté ya mokali kuna dans le fin fond to moni penza boye ke azui musala moko boye décent salaire décent akomi ko fanda bien moi si bana ndeto lobi ke oui to bandi ko mona le peuple d'abord mais oya lelo boye le peuple d'abord o to mona eloko moko te bato bazo ko continuer ko souffrir présenter le baquet le peuple d'abord ezana nuté ezani ni papa le voyage d'abord oui le voyage d'abord multiplication ne ya ba voyage ndeko mokonzi papa Chilombo azongana avant nano ata 6 mois na mboka abana ko étudier dossier moko peut-être na temps etikali ya muke peut-être akoki ko s'en sortir mais na ebité soki penza zo kapenda temps que dossier payé na mesa pena boye abandi pena ko étudier ngo ou bien azwaka signature a poser mbala moko asimizela kei et soki siko mabeza na katende merci beaucoup papa mutuna yelingai mote d'abord ouais mote d'abord comme Fabrice Moulenda oza congolais oui congolais 100% de père et de mère ya makila merci oza kana okoloba makambo ya mboka ko etaki tomotaki mboka ezo kotambola ona yo mpenza okopesa mbela nini ou bien conseil nini po ata soki bakonzi bakoki koyoka po mo makambo echange moki ou bien bakoyoka na bango te kochange bon d'abord nga naloba yango ke non soki même bato balobake non avenir ya Congo eza la jeunesse mais soki kaka jeunesse oyo toza kotiela bato baza malmené na pouvoir o bamela pouvoir moko eza ya distribution ya batribu ya violation des lois ya corruption donc c'est que Congo eza l'avenir te donc naloba kwa tant que jeune donc na biso bajeune eza ke ya malamu tokopie babe tosala nini tobwaka parce que lelo naomona bamarche babitingi esalama adoza des enveloppes soki mutaki ekoya bayebiki na oza 5000 tosalala pasi nzoka bazoprofite na faiblesse na biso ya nzala wana bayebiki notaka aza na pasi soki obengi ya 5000 akozala nini akoya do yango omonake no toa biso bima mpona lipe mati akobima te okobangake no kuna nakesakisasa pamba nakozwa combien or mboka oyo nde outi olobaka état de droit mboka oyo état de droit jour oyo état de droit ekozabela esitali na mboka oyo eza jour population akomela balabala la volonté na ye moko ça toutefois position ni opposition ni à majorité et na nzela c'est la jour là que non on va dire que non c'est l'état de droit. Population force en conscience. C'est ça, c'est la conscience. Population a la conscience. La conscience. Il y a marché même sur l'IP Mati. Même si on l'IP Mati, même dans le dollar et Mati. Mais l'homme a pas moi, il reste même pas petit. Tu dois souffrir. Non, tu n'as pas 500 dans Congo, tu souffres. Oui, bien encore le souffrance au Congo et c'est multiplié plusieurs fois que Rabila. Té, bah on va le biquer. Bah écoute, il y a des boules qui profond. Il y a un moyen de basa là. Bah donc ça n'a pas si pas ma boule. On a raison. La pouvoir esquisse dans la bataille papa. Pour le gérer, il n'y a pas d'esquisse. Là, si on coûte, il faut on va avec une autre. Dans la coalition l'union sacrée. Parce qu'il y a raison que non, l'union sacrée est bloquée par moi, tout ça va tout va comprendre que oui, l'union sacrée est bloquée. Mais les autres le majorité à 100% à côté nini.
Il y a une sacrée. Donc, bazala 1000 droits, on a voté la loi tout. La population est très à l'aise dans le Boka. Après, il y a bien, après de sentir très à l'aise dans le Misala. Mais depuis bazala. La tête de éviter papa qui me nini. Parce qu'elle évite promesse nini. Évite promesse nini. Ma conteneur, il y a plus de 20 000, 29 000. Papa, tu vas pas y aller. Tu vas te faire un bon de faire un chasse. Mais éviter, Kalaté en gros, la promesse nini, banaya bandi la pouvoir. On a pèse à se réaliser ça l'idée. Ah, mon Dieu, donc, sur la bonne les leçons à Colika, pas évident que Sophie, ça devait le rabier après. Et donc, ça m'a dit. Donc, à la promesse. À toi qui pouvoir, à toi qui préparer. À toi qui préparer même pas. Celui qui même autre question, même question, tu n'as pas naïe, non, vision pas naïe. Le hier, on a même loin de là, vision pas naïe. Parce que politique, c'est la vision pas naïe. Le même d'abord, et ça, si le gars a profité, il a gagné confiance à la population, il a gagné dans le babi, il a gagné au Yazali. Alors, il pense à même dans la montée, il y a un coï. Si on est les awana, le problème, ça a ouvert. Dans tout le vision, on a s'incarner la vision papa naïe. Oui. Il y a un autre monde qui Kabila, le père est en train de faire le service. C'est ça. Mais le fils ailleurs, même la télé ailleurs. Il y a moi, on s'incarner dans la vision papa naïe. Il y a moi, parce que les gens allaient quoi? Comme, bah tu vas pas que moi n'amboka. Non, parce que la carte m'd'a quoi, tu dois pas la mine de ça. Vous avez pas la 5. Mais papa yebi moi la oh il y a yebi tchelaka. Motema. Même à commis jour à souka. Même la jour à souka il y a naïe. Même jour à souka il y a naïe ko non, na posa moi na kingani ba tikema lo. Moi je sais dire. Est-ce que Félix papa Etienne Tshisekedi du FIFA avant de compter sur Félix Tshisekedi même pas. Il a les barou pour le Congo. Donc Félix il a les babé pour le Congo. Il a les babé ma casse. Donc on m'a dit que les autres hier à la Thérèse. Le grand meeting au doya awa. Après c'est tout le monde on dit que c'est ça. Il y a petit transport dans Gamoko. Il y a un bon approche dans maille tout dans sur la bongo dans maille. On a bien ngazalide. So talinga awa. Pour moi c'est gratis pour les awa. Il y a marche et il essaie de rejoindre police il na partir faire dans aéroport. Ba combattre il pèse ba menaçant na échanger. La victime. Ça a été blanchi au monde. Donc ba acte ça ba na kabila puis yango ko ça va na Félix. Oh, so ka ipena mutu ko ka opposant, alors il va passer opposition. Ba acte ça la ko ça la modi. Mais tout à fait normal. Et yango bolobi yango laisse no à la président de la diaspora. Pas entourage d'ailleurs il y a des diaspora. Les gens moni que non même ba si bobu to mo nango. Awaka ni moi sur azala yi o ya congolais, azu o ya moni que non il y a diaspora dans les kuna pour pouvoir être correctif. Donc biso des analystes il y a ko na zao. Donc souffrir. Les lots classe et même éducation il a foutu. Parce que c'est pas pour baboyer. Pour nous faire tomber notre pays, d'abord il faut boiter l'éducation. Quand c'est seulement les lots, le public c'est l'éducation 100%. Impact il y a l'éducation. Papa, impact il y a l'éducation de leur foutu dans le Congo. Pas nous va plomber, on va acte. Là c'est nous va acte combien? Il y a salité dans la école. Est-ce que ça va boy? Même dans le régime Kabila ngo, ça va boy. Les gens quand on a 100% et tout est quota. Est-ce que les autres disent que non, comment on a 6e phase? Non, je regrette. Là, on a un internat. Il y a 50% de diplôme dans la zone. Il y a 8 personnes. Donc, les gens doivent mériter méritocratie, la corruption. Parce que la tête de la corruption, le gouvernement corruption de Molongo. Donc, il y a la presse. Nous sommes en Zambie, sur Abisso. Nous sommes président Oyo, à Abisso Boumbu. Les gens d'Israël, qui ont un pharaon, pour qu'il y ait un boka, il y a une terre promise. Bon, mais ça, c'est Israël. Merci. Papa. Oui, papa. Vraiment, question de la dossier, il y a outil, la commune. Gaï, naza mwana njili. Naza mwana njili. Mwana njili na quartier 11. Quartier 11. Il y a une Sainte-Thérèse pour nous soutenir. Na ye na Sainte-Thérèse awa, pour soutenir Martin Fayulu. Martin Fayulu aza mokonzi na biso ya kala. Martin Fayulu tuvotaka ye na mbongo te. Na lelo tuzaka na kuvote ye. Est-ce que Martin Fayulu aza maboko pembe? Martin Fayulu aza maboko pembe. Pembe, hein? Pembe. Tala nanu apesi kombo ya lamuka. Bajeni nyonso awa papa nyonso awa baza koyeba kombo ya lamuka te. Bango nyonso bakunda biso. Mais Martin Fayulu aye kolamusa biso. Tuzalaki na Kidiba
mais kidiba wana esili nyonso bango bazosala eza lokuta na bango biso bamisusu oyo tutangisi bana bamisusu oyo batangisi bana te mais tuza kaka na pasi baplace nyonso okende na badepute bana na bango okende na pouvoir bana na bango bongo bana na biso mikolo nini bakozala na pouvoir biso na bana na biso tubénéficiaka te mais tusouffrir na bana mbuka oyo ezalaki mbuka moko ntango na epoka mobutu toya kokuta mbuka kitoko na ba 70 ba 99 ba mbuka ye kubeba mais ko bango balobi ke mboka koso bakutelaki yango libulu kabila simolaki libulu makasi papa yoko oloba nini pona yango limbisanga pona question wana soki balobi ke baya okuta libulu makasi lukuta basalaki ba remise reprise soki bayebaki ke mbuka libulu eza makasi wana ni bayebisaki peuple te kaka bango na bango lere bakokende na Sénat bakena wapi kaka bango na bango mokolo nini biso bana na biso bakozala na pouvoir soki oza na député te na famille oza na pouvoir te soki oza na tala baye kobimisela biso bakununa wana banani babimisi eza bango bakokende babisika nyonso bazobimisa bana bazopesa bana bazokabila bana bamashete biloko wana eza yango te biloko wana eza evi ya mboka na biso te kasafu batiki biso na biloko wana te biso toyebaki bakununa te biso tozala koyeba basase baye kokotela bino me basase wana soki bakoteli bino na problème mais lelo ya kununa toyebi yango te toye koyeba kununa bato bazosouffrir okende boye moyen oluka eloko kolia eza te ozonga boye saki oza na yango babato babotoli yango soki tobano vivre ndenge nini ikulula yango oyo bango mpe bazomene tina Sénat donc bango bakomi bakununa cravate bana na biso bapesi bango bakununa bamachete seke bana bango bato bapesi bana na biso bamachete mais fayulu soki azalaka biloko wana elingi ezala te eloko ya liboso na koyebiso na bokonzi ya ndeko Chilolo ye wana kaka Chilolo eloko ya liboso na koyebiso tobénéficie na état de voyage ya mibale baye kosala biso union des sorciers na Chilombo lokola totindaki ye bokila te akotika loyela biso mosuni te soki moto otindi ye bokila te akoyela mosuni te akotuna yo sombelaki nga nini munduki ou bien lisasi ndenge totindaki ye te ayaki na ndenge ya moyibi aza moyibi ya liboso soki bamiyibi baza moyibi ya liboso ezali ndeko Chilombo ya mibale basali union des sorciers na bandeko oyo bazalaki na kabila basali association na bango na bango basorcier nde bazoboma peuple lelo oyo tozoyoka o soso boye na boye promesse de promesse en promesse 3 ans azopesa kaka 3 ans azopesa kaka bapromesse sikoyo 2 ans etikali ndako réaliser donc une année oyo etikali ye ya nini asisa misala ne ya bachantier atongi bambongo ayibi bandako azotonga asisa na une année wana oloba nini mpona dossier ya rami kasi moyibi kaka ya Chilombo te Chilombo aza koyiba tindi wana bokilo na ye ministre wana aza bokilo na ye atie ye wana no yo loba boye ake na parlement kuna akoki te badepute lokola baza fabriqué bato ya union des sorciers ti lelo tozozwa suki te banda azongaki oyo akozonga na 48 te ti lelo azongaki te mpo bandeko na biso bakendaki basala badésordre nde barapporte wana eza lokuta bazali nde bamiyibi mbongo na bango bazozwa basombi mapango na bapoto na limete na makampani na bagombe mbongo wana bazozwa ya ram nde basilisa bandako dossier ram ministre wana nanu baekarte ye après koekarte kokanga ye balongola rami wana soki autaki wapi donc Chilombo alongwe mutu akomi na kati ya rami akomi Thomson mais balobi ke rami wana yango ezosunga ndenge ministre alobaki tolandaki ye ezosunga gratuité ezosunga basoda ezali surtout wifi na campus po tolandaki président alobaki ke baprofesseur basi koteka ndeko journaliste na koyebiso boye ntango makambo ya gratuité abandi yango mbongo badefaka mbongo oyo bafutaka baenseignant wana
et puis il y a une médication ya bana soki OK bana bazozwa ba 50 ba 55 pona ni na salle baza ba 100 ba mususu plus de 100 salle na salle de classe na tango nga na tangaki classe ezaki na salle faut suka 25 personnes mais les gens bana ba na ba 100 eza na nini te eza moyibi nde ba fabriquer ba apesa ba argument wana eza na sens te. Merci papa. Oui. Lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 oko se retrouver